Shalom, shalom, mbote na banda kuna bino, mbote na bino batolandaka Sentinelle TV. Sentinelle TV ezali bongo programme oyo ezali animé na mopalanganisi sango malamu, les messagers de la bonne nouvelle, les pasteurs Salomon Proverbe 30-30, Didier Songo, Dibota Songo, c'est la même personne, Didier Formé, Alatakala, Yewanande Konabino, Liboso, ya Elobeni. Lelo, toujours de nous mettre à moi les solos, qu'est-ce qui se passe dans Fiji, qu'est-ce qui se passe dans Est à Congo, Bamborombo, ce Bamboro, envahi pays, na Fiji, kuna bazo boma ba Congolais, mais tout ça dans un gouvernement, où le président n'angoisa Congolais, où le député, mingi ba Congolais, bien que moi, quelques Rwandais ba nakati, et ata message mon côté ate le mon côté tokoka moi lisusu IDPS oyaki parti moko monene lelo obinons bolandi na ba vidéo ndenge nini trouble salami na ndako ya Tshisekedi ti ba kei ko sala kaka na kati ya nzungu ya cuisine ya Tshisekedi ezali ko interpeller bato esengeli ko interpeller bato. Pourquoi lelo bolobi ke toza na président waza congolais mais mboka esikolamité parce que toyebisaki bino ke on ne va pas aux élections avec les étrangers soko ke na élection na étranger ezali kopesa étranger wana nationalité Roubero wa bato bayebeli ye réfugié na Congo rwandais na Congo président ya étudiant rwandais na Congo toyebi te na miracle nini akoma bongo congolais ndenge moko na Vital Kamerhe ndenge mosusu na cousin na ye oyo banda baya azalaka toujours ministre ya nini ya makamotali or ba diamant ba richesse na biso tout. Alors bino ba congolais ba fanatique na place to telema to zala ini to za bomoko ba te belé na comprendre ce que eza différence ba pasteur. Normalement ba pasteur tout ya Congo tout ba pasteur nous surtout ba lingala o ba la émission yo photo ba onda sko kokota na bandako ya bato IDPS koluka bato IDPS na balabala bato IDPS no surtout ba problème te ezana ba bato so IDPS ba comprendre que Félix azali présidenté aza président ticket pe bazoluka ko aider parce que biso pe ngai personnellement na télé liboso na bino ande na vani na loba na contre Félix te mais nazoluka ndeni to ko aider. Or na sala ki émission na loba que pour Félix a déboulonner Kabila il faut Félix na Fayulu ba sangana ba comme force pour na redéboulonner Kabila. Mais on dirait tous les deux partis mokote azali azamoto on dirait Félix Kabila tellement ba comprendre que Fayulu ana moto oya kobenga na bango lokola Félix azana kacha motambo na bango bazolinga yete ya kutana na Fayulu. Bande konanga moi je crois que batu nyonso ya IDPS bao bazolinga bondimate ke Fati ateki mboka bokota na Facebook nanga Didier Songo pasteur bota la vidéo na publié oyo papa Etienne Tshisekedi de son vivant Vancouver azoloba na ba journaliste pe na RFI na ba journaliste ya monde entier pe na ba congolais que Kabila za rwandais lokola pekisi ye ko voler l'espace congolais a fermé azozongse na Kigali ezali je crois que vous en avez. Mais comment se fait-il ce monsieur de Kabila oyo papa Tshisekedi azoloba ke abozongse na Kigali na Rwanda lelo au moins na Tshisekedi a commissaire partenaire na c'est-à-dire entre les deux Tshisekedi ou ba osala théâtre ou baza ba aventurier ba corrompu bazali bato ba induire Congo erreur yango moni lelo oyo numbi atindi ba soda baya ko bonzanda kwa Tshisekedi baya ko sala bakaka na banzungu na ye baya ko salir ye baya ko bebisa mémoire na ye. Voilà, on ne meurt que comme on a vécu. Alors pour na batu mususu oyo ya IDPS moi je crois que ça c'est le devoir na so pasteur tout ba na ko délivrer ba parce que ça sous buzoba te moi j'ai cru que au départ je croyais que ça buzoba parce que ngai nazali congolais d'origine ya bandundu kola na kikwit na tangi na kikwit batu bayebi Fayulu ala ndeko na ngamu tabandundu
Gizenga aza ndeko na nga azalaki ndeko na nga moto banduno me bolanda ba émission na nga na telemela Gizenga po akende kosala bakor na barwandais. C'est pas parce que aza ndeko na nga akosala buzoba nde na kosupporter. C'est la même chose aujourd'hui na bandeko na biso ya Kasai. Bandeko na biso ya Kasai baza bandeko na biso bandoko na biso tokola na bango na bandundu bana un problème il faut baluka nzambe. Ata pasteur aza ndoki bandeko nyonso ya Kasai ba ko supporter yango moni lelo eza na Manchester, eza na Londres, na Birmingham, na Liverpool, na Paris, na Bruxelles, na Canada, na États-Unis, na Kinshasa, na Brazzaville. Nous avons de fausses églises et de faux chrétiens parce que bandeko na biso baluba ba supporter bandeko na bango baluba ba escroc. Na lobite ke baluba nyonso baza ba escroc, ba to bandu na ba escroc ba ali, ba spécialiste ba escroc to yeba eza bangala, ba semeki nanga. Mais bato oyo ba induire tout un continent, tout un pays nere ezali unité ya bandeko ya Kasai ya baluba. Pourquoi il pas kabundi wale sa bato batondi belé? Il est dans la fausseté. Pourquoi pas Mutombo bato batondi belé? Il est dans la fausseté. Kende pas ya Mbiye c'est un charlatan, mais il y a plein de baluba là-bas. Bato lokola ba Mbiye, bato lokola ba Mukuna, bato lokola ba Walesa, ba ko kitaka te po bandeko na bango ba soutenir bango. Or, ceux qui bandeko wana bazaki conscient que bandeko oyo baza loba ba passer, bazo sala la kisi, bazo sala ba démon, to kendete, ba ko sauver bato belé. Donc, tout ça a un problème, il y a bateau, baza un problème, il y a ceux qui ont sorcellerie, ils ont envoûtement. Il faut aller dans la délivrance. Comment nous sommes que na est à Congo, ba Rwandais bazo kota, bazo continuer ko kota. Bino koto bozo président zo ba ko déboulonner, président zo ba ko kanga ba gouverneur o ba osala mabe après 3 mois. Même mboka na frontière na ye, insécurité totale, ba américain peut ba lobi yango moyen te investir te pour na Congo pour na insécurité totale. Insécurité totale wa mutazo créer en nan. Joseph Kabila. Oh, frère comme on est Hippolyte Kanambe, alias c'est lui le créateur, c'est lui le problème au Congo. Donc mutuande ngono le ko kangai, ko tia hors d'état de nuire, yo commissaire partenaire na. Et bande ko na yo ya tribu ba on ngo bien. Boza ba régionaliste, eza maladie. To vani en Angleterre awa, ngana na tiko mona te anglais mo zo sango, ngana za anglais à Liverpool, ngana za anglais Manchester, balobaka ngana British. Na ba France to kendaka tout le temps, to tiko yo français zo ngana marseillais, ngana za mutu ya Lille, ngana ya Lille, ngana za mutu ya Lyon, balobaka to ba français. Kaka na Congo nde oyo okomona bato bazoka bola biteni, eza pona ko diminuer puissance ya combat. Tolobaki bien toza bongo na tango ya tea time en Angleterre bolimisanga tolobaki ke ennemi na biso yalaki kobengana ba criminel ya ba Rwandais ba criminel ya ba Boshabe groupe nyonso to bata FCC o bata PPRD ba comme bata FCC po ba criminel ba échoué lamentablement 18 ans ba nyokoli population ba s'enrichir ba brader ba richesse à Congo bango nde fallait to bengana bango. Mais pourquoi les loba zongi en puissance? C'est parce que il y a un Moulouba qui a trahi, il y a un Tshisekedi qui a trahi, aligné que pouvoir mazana pouvoir te. Même Kolata Emoko, il y a un problème. Kolala Emoko, il n'a pas de maison. Mutuka Emoko, avion bazo Kabolana Kabila. Comment expliquer que avion ezot pumbwa na kingakati ezo mema ba minéraux, ezo mema ba biloko, ezo kende nango yo président de la République oyebite. Comment se fait-il que mutuloko la Rouberwa azali te ba te so azaka nani mais makambo surtout ezo engagé Congo fo yazala. Mais c'est un monsieur rwandais. Comment se fait-il Vital Kamerhe Oyo aza immoral, donc aza immoral, c'est-à-dire na mboka neti obiso za poto akosa politique te pour aza na moralité. Azo bimana na mwasi ya batu, mwasi ngo aza mwasi makango aza ndumba, après wana ake ko sala ko pour se présenter na élection présidentielle, aza marié aza célibataire ou bien aza na kindumba, mutande wana akoki ko sala même pas akosa la mayela tandeni mais na poto ba ko limiter parce na moralité. Mais Moutande Mwana Lelo, c'est lui qui vole. Il est devenu millionnaire. Na barbe ya nani, il y a président de la République. Bien aimé, Likambo, ils ont sonné d'alarme. Na poto, il y a un problème.
Bisonde bato apoto nde tokopesa éveil patriotique. Bisonde bato apoto tokotelemisa bandeko na biso oyo bazali banda. Bisonde bato apoto tokopesa message fort pona ba Congolais. Bisonde bato apoto totindaka misolo pona kokunda, misolo pona kobala, misolo pona kobongisa. Tozali plus que social. Tozaba social à Congo. Tozoko pesa mbongo koleka budget à Congo. Donc biso soki tolobi likambo na ba famille na biso bakoyoka. Mais biso awa na poto il y a un problème. Il y a un groupe à bato bayaki nzela makolo, basala ba 10 ans 15 ans na makolo, nzamba suni bango bakomi. Bato wana banda bakomi na poto bakanisaka bakokani na ba oyo bayaka avant, na ba oyo baya na avion balongwa njili mo bakomo be balongwa mayama ya bakoma. Bien aimé, il faut respecter les gars qui ont vécu. Ngai nde na boy, na ya poto nakuta batiti le Valois, nakuta ba Nyarkos, nakuta ba Modogodien Franco Ferry. Soki nakutani na bagare wana na respectera bango pour bazali ba aîné bako pesa ngai conseil expérience ndenge on va na poto. Mais on a battu ba ye lobby surtout battu na ba 2002 2003 2004 2005 ti awa 2010 awa o bakomi poto ou ba yaki bangulu ou ba yaki na makolo ou ba kemba na Nigeria ou ba kata na banzela ba Turquie banzela bani ba koma do battu wana ba pressé ya kosakana te. Bana buzoba kosakana te. Comment se fait-il yo ozana poto, oza mikiliste, ovanda na mindele ou en esprit te? Tu veux que poto za mboka bana ba boti bazate, ba pasteur ba échouer ko pesa ba message na bango, ba comme ko lobela kaka prospérité, mais on a pasteur azo ba la prospérité, na parler na ye ana kitia bien te, ala na mokoto moko ya danger pété, abonga pété, ana costume, ata la pièce moko na ngote bazo de la prospérité. Pour na prospérité peut-être déjà pour azu car il y a crédit, le lo ba car crédit comme na ngo wenze ba checker kutata crédit check na ngote ba pesio. Et puis ana bana mai msuba kan saso azo tamo na car danger nda bongi na vie. Prospérité ezali âme esprit na corps na yo ezala sauver. Oyambi Jésus-Christ comme Seigneur, il y a un apôtre Paul dit, je voudrais que ton état d'esprit soit prospère. C'est-à-dire que tu reçoives le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, que tu sois sauvé, que tu quittes le monde et à cela tu recevras le royaume des cieux. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les habits, ce n'est pas les maisons. Et ça n'a pas tout sous dans Bamboko, à 4-5 ndabwatia ba locataire na ba poto. Et ça va construire na Kinshasa ba otonga ba building, ba tongi ba immeuble. Ce n'est pas la prospérité. Natala mutu mo azo ba prospérité natali mo koto na ye, natali na tisi ala tia za na poto tisi elemba. Natala ti matro. Et puis les kamso mona dans ba matanga, Bible dit plairont avec ceux qui plairont avec ceux qui plairent et fêtons avec ceux qui sont dans la joie. Au Kenya matanga, surtout à Manchester, na remarqué en Angleterre, Manchester, Birmingham, Leeds, Liverpool. Au moins ba pasteur ba wele la roya la matanga, mais ba tia offrande te. Ba tia la contribution te. Mais le même pasteur lobi soka kufeli, misune teli azota la batu ba ya botia mbongo. Na matanga ya président Cyril Modogo na Manchester, na reproché ba pasteur wana mingi bazaki wana. Là, na koti moko na te na boto le Bible na bi ote a te poche cotisation te ngana tie cotisation na zuna te Bible pe na bisi bana ma ya Manchester à partir de là chaque pasteur soit na te ale kana na kaye a tie contribution si matei parce que ça ba biso te ngana yi kote na biso ke so te ko contribuer te pour na mutakufi oyo ezala bana ma biso po mona ayena ba matanga mutu akufi kaye asimbaka te mais musala ne baboki kosilisa baboki kosilisa mikate pe akozala matanga wana di premier au 30 aye akomisi yango esika na kolia esika na kolangwa atiata contribution te azala na poto bato ya ndenge wana bango wana nde bazobebisa bato ya ndenge wana omona ye wana mwasi azalaki na porte songolo bakabwa na mobali ya weleli atie na ndako oza sans esprit mutu ase respectaka azwa mwasi ya moninga te mutu se respectera a créer keloko na ye yo za mutu zo se respecter so moni mwasi mo ba na problème na mbali na ye pesa on conseil so ba organité mutu na mutu abenda na panzana na ndenge na ye
aluka c'est vrai soko za leader solo soko simité la moi en Afrique et na poto ke en Afrique luka moi c'est et non que moi c'est abatu moi c'est petit moko ya ko manquer on nzela moi c'est mutu moko boya zanga valeur moi c'est mutu moko boya batebele ba bima na ye yo ngo commission ngo légaliser comme c'est maire à parler pourtant azala jamais maire à parler azala ne maire à ghetto donc biloko nyonso tout yango ezo sala ke combat na biso et comme fragiliser combat na biso et comme na sukate combat na biso eza ko rompre. Donc, awa ezalaki culture générale, na lobeli makambo ya IDPS, na lobeli makambo ndenge ova na poto, même lelo na poto, omona bato belé bakomi minene ko dame trop ko bayeba boki trop, basala ka gymnastique te baki makambango te, botika nano bakar. Bakar to yebi ke mingi, ba biso sombi ba biso eza crédit, musu ti azolinga ke na car na toilette, car po bayeba na car. Prêtre ya danser, azali wasala ka gymnastique. Yaonga mikolo so moninga na otamala makolo na zangi carte na osala gymnastique oza mboka bato batokaka te biloko pe tozolia ba mwamba banguba banini mboko oyo mulunge ya lakate so ozolia biloko ndenge wana ozokima mbango te ozotambola makolo te ekoki ko créer yo ba maladi lokola ba cancer na nzoto ko mela sucre to ezoko peso nani diabète ko mela masanga to ko peso diabète bino ba chrétien oyo boye bakate bayesi bino ke ko yamba Jésus Christ eza bien mais ko sala gymnastique ezali ko prolonger vie na yo alors eza malamu moko mwa gymnastique moko mwa bale moko mwa kotambola makolo esala bien ko frimaka te na car mwana poto solo afrimaka te na ba poto na ba Berlin taxi Mercedes soki na Berlin ok na mini chaîne bamboka biso tuuta omona taxi Mercedes siko yo so za Mercedes bo bato bana ba Mercedes bolimisa na lobela bino te mais na lobela ba yuma oyo bankebere o ba kanisa ke soit payer Mercedes a gagner vie bien soit payer car à monene bien azui car na crédit ndia bongi na vie ko bonga prospérité et ali mo kotote prospérité et ali ba palete prospérité za état d'âme na yo bien que vieni aka yebisa biso idéologie ezaka moko voata konvoata yebaka esika kolala do bata IDPS